Nzambe mokeli apambola bino banso na kombo kitoko pe ya elonga ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Nazali kotondo Nzambe botondi, Nzambe tata na biso pe tata Yesu Kristo pona libaku liye apesi ngai po ete nakoka kosolola na bino mai matali liloba lia ye. Nazoko tombela bino boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu liloba lia Nzambe elobi nini. Lelo toko considérer thème oyo tozoko loba boye donc to titre na enseignement na biso ya lelo ezali ne déplacez point les bornes de la terre de votre prochain. Kopusa ndelo ya mabele ya moninga na yo simate. Kopusa ndelo ya mabele ya moninga na yo simate. Toyoki na sango ete likita linene kosala na Bruxelles le 17 pe le 18 à 100 jours ya février ya 2022 po ete bakoka kotala basala nini ba revoir ba limite ya frontière ya RDC to balzolinga ba pousse yango sima tango toyokaki likambolina likanisi tozwi ezalaki ete tokende na kati ya liloba ya Nzambe totala Nzambe alobi nini mpona baoyo bazalaka kozongisa ndelo ya mabele bato basusu sima pe totala maeba na Israel basalaka na baoyo bazalaki kovanda na mabele na bango bazalaki na mabele na bango na makasi parce que Nzambe ayebisa bana Israel bakende kozwa mabele oyo ye Nzambe apesa bango. Bana Israel basalaka nini po ete na boyebaka yango soki likambo ya RDC Israel solo bana ya Congo bakoyeba lolenge nini bakoye ko se comporter vis-à-vis ya likambolina. Nzambe o akela likolo na se na biloko biso yembe asali akeli biso pe akeli biso na elilingi na ye pona kembo na ye pe ye Nzambe nde alingi ke bato bavana na bisiko bazali naka matandakisa ya bana ya RDC Congo bana RDC bakomaka mukanda pa Nzambe te po ete babotama na RDC ezali Nzambe o akela likolo na se na bolingo na ye yenda décider apesi bana Congo mabelo ya RDC. Donc Nzambe nde ati ndelo wana acte 17 verset 26 elobi nini acte 17 verset 26 elobi ke Nzambe nde asali ke bato banso o babimi na makila se moko biso banso tobimi na makila moko makila yango ya nani ya Adamu ke bavana na mokili na mabele mobimba. Nzambe ye moko a déterminé durée ya tango pe ye moko a déterminé ba borne to bandelo ya isiko bakovanda tango bato bakongole babotami bakuti mabele ya bakoko na bango ezali Nzambe nde asali ke bakabola mabele tango mabele kabwami bana Congo bana RDC babotami na mboko bazali. Donc Nzambe mokili nde apesi bana RDC mabele ya RDC ezali Nzambe nde apesi pe Nzambe a déterminé ba borne ba limite ya mboka moko na moko. Nani a déterminé durée ya bato pe ba limite to limite ya nini ya mabele ya RDC ezali Nzambe. Nzambe akela likolo na se na biloko biso sikawa esengeli tutuna mutuna pe tozwa yano Nzambe mokeli alobi nini pona baoyo bazali kozongisaka ndelo ya bato basusu sima ekozala moto to ekolo mais azongisi ndelo so ezali moto azongisi ndelo ya moninga na esima ya ndelo ya mabele na ye to mboka mosusu azongisi ndelo ya mboka mosusu sima. Nzambe alobi nini Nzambe azana solution na makambo maso
yango wana chaque fois so likambo ezali avant yo ozwa action kende na liloba ya nzambe tala oyo nzambe alobi soki oyo oyebi oyo nzambe alobi ntango yo kozwa action mpo osala oyo nzambe alobi nzambe akozala na yo toke na Deutéronome 19 Deutéronome 19 nzambe alobi ke odeplace borne to bandelo ya mabele ya moninga na yo te na Deutéronome 19 verset 14 lobi boy yo kozongisa ndelo ya moninga na yo nsima te ndelo etiamaki na banani bakoko na yo na héritage oyo nzambe apesi yo non soki moto azongisi ndelo ya mabele oyo nzambe apesi yo nsima ezali mokano ya nzambe te. Verset 14 tu kotanga ezoloba na biso nini concernant bandelo ya moninga na yo nzambe alobi ke okozongisa ndelo ya moninga na yo nsima te donc ndelo ya mabele maye oyo etiamaki na banani na bakoko na yo oyo ezali héritage oyo nzambe apesi yo. Alors moto oyo azozongisaka ndelo ya mabele ya moninga na ye nsima azosala mokano ya nani? Azosala mokano ya nzambe oyo ya solo nzambe mokeli to azosala mokano ya nzambe oyo ya se? Nakanisi bozana ye yano moto oyo azozongisaka ndelo ya mabele ya moninga na ye nsima eza kimoyibi. Moto mona azali kosala mokano ya zabulu mpo ete zabulu aza moyibi mpe tata ya moyibi. Po nzambe tuuti kotanga awa nzambe alingi teke ozongisa ndelo ya moninga na yo nsima ozongisa ngo nsima non. Alors sikawa esenge toluka toyeba nzambe na kati ya liloba na ye alobi nini concernant moto oyo azali kozongisaka ndelo ya moninga na ye nsima ndelo ya mabele na nsima. Nzambe mokili aloba nini kati ya liloba ya ye concernant to au sujet ya oyo moto oyo azozongi moto oyo to ekolo oyo ezozongisaka ba limite to ndelo ya moninga na ye to ya ekolo mosusu kuna nsima. Eyano ezali na liloba ya nzambe eyano ezali na kati ya liloba ya nzambe. Soki tokei na verset 17 tokende na Deutéronome chapitre 27 totanga verset 17 Deutéronome chapitre 27 verset 17 moto oyo azozongisaka ndelo ya mabele ya moninga na nsima alakelami mabe. Donc maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Nzambe alobi nini moto oyo azodéplace azozongisaka ndelo ya moninga na ye ya mabele ya moninga na nsima ekoza mpe ekolo moto mona to ekolo yena ezali maudit. Nzambe nde alobi ningo wana nzambe mokili. Donc soki moto azongisi bandelo ya mabele nsima ya yo to ya moninga na ye to ekolo mosusu esali ndenge wana ozali na droit ya komodire moto wana mpo nzambe asala lobengo deja. Nga na komi livre oyo te bible nzambe aza elimu mpo yo oyeba nzambe aza elimu il faut yeba liloba ya ye parce que ye nzambe a révélé mokano mwa ye sous forme de mot mpo totanga bibilia touti kotanga awa. Nzambe alobi ke moto azozongisaka ndelo ya mabele nsima ya moninga na ye to nakotya mpe ekolo kozongisa limite ndenge bato nayoki wana ke na Bruxelles bakosala likita mpo bazongisa ndelo ya ekongo nsima bato wana selon liloba nzambe bazali modi. Yo oza na droit mpe ya komodiri bango eza liloba nzambe selon l'exactitude de la parole de Dieu. Moto oyo azodéplace azozongisaka balimite ndelo ya mabele ya moninga ne kuna nsima moto mona azali modi alakelami mabe. Alors esenge mpe toluka toyeba eloko nini yo esengeli osala na motu oyo aokipe mabele mayo. Nakanisi
boko kundola boko se rappeler que nzambe mokili apesaka mabele na bana Israël terre promise nzambe apesaka bango kasi mabele mana o nzambe apesa bana Israël zaki déjà occupé na ba infidèle na bato balingaka nzambe te bazaki kuna pe bato bazaki makasi ebele kutu koleka bana Israël mais nzambe ebisi bana Israël ko nini bokende ko bokamata mabele wana ngala sapesi bino yango alors eyano ya bana Israël na mitindu ya nzambe mokili zaki nini bana Israël batusaki monoko ya nzambe bazwi action bazokende po ete bakokisa mokano nzambe apesi ba nzambe lobi bokende kozwa mabele onga na pesi bino pendant que bana Israël bazwi action bazokokende po ete bazwa mabele oyo nzambe apesi bango nde nzambe abundaki mpo na bango nzambe a livré ba ennemi na bango na maboko na bango bana Israël sengaki babunda na bato bazoko-occuper mabele na bango Josué na bana Israël balongaki plus de 30 royaumes pour olonga royaume esengo sani bitumba te Josué na bana Israël basalaki nini na baroi ya mboka wana to bato ya mboka wana oyo baza ko-occuper mabele oyo nzambe apesa bango basalaki nini liloba nzambe ezoloba nini na Josué chapitre 11 verset 12 Josué 11 babi Josué akamati bavili nyonso ya baroi wana pe akangi bango nyonso tu baroi wana nyonso tu asali bango nini abomi bango na epée biloko nyonso ezalaki na mboka wana bavili wana nyonso adétruire yango abomi yango nyonso asali exactement lolenge oyo Moïse mosali ya nzambe alobaka Josué azwi bavili nyonso tu wana na baroi ya mboka wana abomi bango nyonso tu na epée aépargné bango te Josué 11 verset 19 babi vili moko te basalaki paix to kimia na bana Israël vous voyez bien que mboka wana mabele mana ezaki ya bana Israël mais baza ko occuper yango mais ba occupant wana lolendo na bango balinga kosala kimia na bana Israël te yo kokamata mabele na yo te monguna vandeli yango na paix non monguna yo kaka en langage ya makasi ya force donc bato oyo bazaki na mabele ya bana Israël balinga kosala paix na bango te alors Israël pe asaki kimia na bango te Josué d'abord ebane na Moïse côté na ngambo kuna batang bazoya a gagné 2 royaumes allez na ngambo Josué 31 royaumes mais tant bazokozwa action ba s'approprier na mabele o nzambe apesi bango nde nzambe mokonzi abuli mpo na bango a livrer bango ba ennemi na bango ebitumba ezalaki bandimi lelo okosuka na losambo te bana Israël Moïse Josué na bana Israël ezali te bavandaki kaka losambo et puis nzambe akiti na kuna likolo apesi bango mabele non bien sûr Moïse Josué bana Israël baza osambela mais nzambe alobi bokende kozwa mabele oyo napesi bino bon mabele bato mosusu baza kuna na kati eloko nde basali bazwi action pendant que bazokende po ete bazwa nde nzambe a intervenir mpo na bango. Il n'y a pas eu de négociation. Non. Aucune négociation na ennemi te. Ennemi pour comprendre kaka langage ya makasi ya force. Exactement ni mana Israël basali. Soko lingolonga na situation mboka na yo. Il faut ça exactement lo ka bana Israël basali. Nzamba tiango na kata Bible apprenez. Poto s'instruire, poto apprendre. Et c'est pour notre instruction. Tant que ça exactement au nzamba sa alobi, nzambe akozala na biso, nzambe akoapuye biso, nzambe akointervenir, nzambe akolivrer ba ennemi na biso. Parce que toujours ko agir conformément na parole na ye. Nzambe ya solo ya lingaka teke ba moto azongisa ndelo ya mabele ya moto mususu. Non, to ekolo mususu sala ndenge wana, nzamba lingi ndenge wana te. Donc il n'y a pas eu de négociation. Traité de paix à la quitté.
Josué 11, verset 23. Josué a s'emparé dans mboka mobimba. Selon liloba nzamba yebisaki na Moïse. Po nzamba baki na récupérer mabele surtout non. C'est héritage na bango. Ma Congo, ezali héritage mabele ya Congo, ezali héritage ya Congolais moko na moko, to Congolaise moko na moko. Alors, ce moto mosusu a occupé yo okende wapi? Ouais, héritage za o nzamba pesio. Ya muka wana ka moko. Alors, nzamba lobi que alingi te ke moto mosusu aya ko zongi sa limite to frontière azongi sa osima. Bon, azongi sa osima. Non, nzamba za contre yango. Tango yo terminer nzamba kozana parce que yo zo ça exactement nzamba lobi. Josué a s'emparé na mboka mobimba, ba a récupérer yango. Ezaki te que ba ake ko négocier. Ezaki na bitumba. Bato bakufi. Josué na bana Israël na koto mususu basali ndenge nini baganyaki combien 31 royaumes. Moïse koto mususu kuna 2 royaumes. Mais na mboka wana surtout bato ba Jébusien, ba Éthien, ba Amoréen, ba Cananéen, ba Phérisien, ba Évien, na ba Jébusien, bazalaki kuna na mboka wana. Mais Josué a longi bango nyonso. Azui mabelo parce que nzamba pesaki bango mabelo mana. Asanka parler dans nyonso tout. Josué chapitre 12, na verset 9 à 24, botanga bino moko na ndako, bokomona liste ya baroi nyonso Josué a gagné kito ba royaume. Nyonso ba malonga ki. Donc Josué 12 verset 9 à 24, botanga ngo pona bino moko. Mais na otangi la bino verset 24. Verset 24, il dit que le roi de Tissa, 1, Moko, total à Baroua combien? 31. Oh, Josué à Longi. Josué chapitre 12, verset 1. Botala Baroua, oh, bana Israël, ba longa ki bango. Et, oh, zalaki que, tant ba longi bango, ba kamati mabele na bango. À côté de Jourdain, et c'est à côté à Mou et Bimaka. Donc, côté wana verset 2, le bénini, roi ngokomonena ne Sion, azaki roi ya ba Amoréen, azavana na Hesbon, domination des s'étendre ti côté à Ahor, où ils allaient ya Torin ya nini ya Arnon. Et puis depuis à milieu à Torin, na katikati ya Galad, ti na Torin à Jabok. Frontière ya bana ya Amon, ezaki na plaine, ti na mai to na mer ya Kinneret, na Orient. Kino na mai ya plaine, donc mer de la plaine, la mer salée, ya Mungwa, na Orient, côté ya Bevsheni, Jessimot, na côté ya Midi, na makolo ya Pisca. Sikawa, tokene na verset 4, P5, il y a Josué chapitre 12. Roi Mosu, comment nani, comment nae Og, roi Bazan. Azaki moko ya ba Rephaim, obaza ovana na mboka nini, na Asherop, na Edrei. Domination na Ezaki au s'étendre, du quoi Ngomba ya Hermon, du quoi Salka, du quoi Bazan, ti na frontière, il y a Géchurien. Et puis, na frontière à Banani, il y a Macassien. Na katikati ya Galad. Frontière, il y a Sion. Il y a roi Hezbon. Na verset 6, Moïse Moussali Yahweh. Na bana Israël, balonga ki bango. Moïse Moussali Nzambe, a pesi mabele na bango, na possession ya bana anani, ya bana ya Ruben, donc de Rubenite, Gadite, pe na moitié à tribu ya Manassé. Donc Josué n'a pas Israël, bon balongi 31 royaumes. Moïse n'a pas Israël 2 royaumes. Et comme total combien? 33 royaumes. Tant que les autres qui ont gagné royaume. Et nous avons dit, vous avez bitumba, vous avez kufa. Au bitumba, ils ont pris la magamanine. Pour pas récupérer ma belle na bango. Alors on a comprendre tel erreur, mon tozo a bazamondimi. Parce que vous avez ma belle na mais à vendre, aux vendre, aux sambela.
bon osambeli après avoir prié osani il faut action bana Israël baza osambela pete mais bazwi action mpo bazwa basapproprier na mabele na bango babundi bato bakufi totanga eza te nga na komi livre oyo te eza biblia nde totanga eza nzambe nde alobi c'est de cette manière là que yo korécupérer mabele mayo eza te kovandi kaka ozosambelaka et puis nzambe akiti apesi yo yango non nzambe nde abundi mpo na bango bana Israël tango bana Israël bayoki batosi monoko ya nzambe bazwi action po ete bakende kozwa mabele maye nzambe apesaki bango nde nzambe abundi mpo na bango nde nzambe alivre baennemi na bango na maboko na bango ndenge moko mpe osala mpo na yo mpe mpo na ekolo na yo tokei na chapitre 23 ya Josué tango Josué akomaki mobange ala convoqué bana Israël pe alobi na bango maye nzambe ayebisaki ye po aloba Josué 23 verset 1 alobi na bango abi depuis longtemps nza Yahweh apesi bino repos apesi repos na Israël na bodelivraka bango na maboka baennemi na bino nyonso bo baza nzinga na bino donc ayebisi bango kasi akoli bino bomoni na verset 3 bomoni maema so Yahweh nzambe na bino asali na babikolo biso ezaki liboso na bino po ete nzambe Yahweh nzambe na bino yende abundaki mpo na bino c'est vrai nzambe abundaki mpo na bango ntango nini ntango bango bazwi action bakende kosapproprier mabele maye nzambe apesi bango nde nzambe akombattre mpo na baennemi na bango nani abundaki mpo na bana Israël verset 3 elobi ya Josué 23 verset 3 que ezali Yahweh nzambe na bango nde abundaki mpo na bango. Josué 23 totanga verset 9 na 10 Yahweh abenganaki liboso na bino bikolo ezaki makasi pe munene, donc des nations grandes et puissantes, ba nation wana balekaki Israël, mais bakoki ko résister bana Israël te pona nini? Po nzambe ndaza obunda pona bango, nzambe azobunda bango pona nini? Nzambe azobunda pona bango po ete bango batosaki monoko ya nzambe bake ko récupérer mabelo nzambe apesi bango. Sala ndenge moko pona mboka na yo, mabelo oza na ngwana ezaka ka moko nzambe apesi yo, eza héritage na yo. Yoko tika te mutu musala ko zango. Il faut telema yango, il faut utiliser moyen nyonso oza nango po s'approprier na mabele mayo. Eza ya yo, eza héritage na yoko tika yango na next génération ko landa. Yoko tika ba tumusute. Ko sala to sala exactement ndenge bana Israël basali. Josué a yebisi bango bi moko na kati na bino azali ko poursuivre 1000 pona nini pote Yahweh nzambe na bino yaza obunda pona bino ndenge ala kera kibino po nzambe biso bokene bobanga ba nation wana tata bazai belé bokene bobanga bangoti et ba sale exactement. Josué 24 verset 8 nzambe azolo bana bango azora rappeler abi mais ngana tambusi bino na mboka ya ba Amoréen o bazali kovana na côté ya Jordan babundisa kibino ngai na livrer bango na maboko na bino. Nzambe alobi nini? Na livrer bango. Nzambe nda zo livrer bango bavanda kite bazo sambela bavani na seo nzambe yaka opesa biso mabele na biso. Nzambe ayeko pesa bango non. Nzambe yebisi bango bokende kozo mabele bayoki monoko nzambe batelemi bazwi action pendant que bazo kende tango bazo bundana banguna bato bazaki occuper mabele na bango ni nzambe intervenir mabele mayo oko récupérer on ndingo wana ezate ko vandi na chambre ozo sambelaka nde mabele no kuta na likolo nzambe kuta na likolo ya ko sa ngo pona yo non, il faut action, il faut obéir na nzambe. Oza conscient que mabele ya Congo wana nzambe apesi yo ezali propriété na yo ezali héritage na yo okopesa ngo na bana na yo na bakoko na yo moto moko okotika moto moko te azwa mabele mayo ata eteni ya muke ko linga te. Et Josué zo wana verset 8 que bato wana babundisaki bino ngai na livrer bango na maboko na bino bozwi possession ya mboka bo détruire bango et non nzambe il les a détruits devant vous. Alors
yo kosala be ndenge moko mpo na mboka na yo. Josué azo continue na verset 11 koyebisa bango 11 et 12 boleki le Jourdain bokomi na Jéricho bato ya Jéricho babundisaki bino bamoréen baphérézien bacananéen baeta nyonso tu wana bato nyonso tu wana babundisaki bino ngai na livre bango na maboko na bino. Nzambe a répété lisusu je les ai livrés entre vos mains natili kutu banzoi mpona kobengana bamosusu liboso na bino. Nzambe atili banzoi. Nzambe azali capable akosala nyonso akosala aza na nguya. Nzambe atili banzoi bakimisi baennemi. Mais na kati ya Biblia Nzambe asa fungula deja mabele fungule monoko bato bakiti na kati pe mabele ezongi ezipi bango. Nzambe azali Nzambe. Donc Nzambe atindi banzoi babengani bango. Nzambe rappelé bango roi mibale wana bazwaki kuna na ngambo sous conduite à Moïse. Mais Nzambe alobi boye na suka ça ne finit par ton épée ni par ton arc. Eza na mbeli na yo te épée na yo te to disons na bokasi na yo te. Peut-être bana ezalaka okasaka bango nde balongi na makasi na bango. Non, Nzambe rappelé bango ezaki na makasi na bino te. Donc tomoni que na kati na enseignement yo kezali Nzambe mokili yenda asali ete bato oyo babimika na makila moko ya makila ya Adam bavanda na mokili mobimba. Ye Nzambe a déterminé durée ya temps na bango pe balimite baborne esika bazovanda. En ce qui concerne baborne to bandelo Nzambe alingi te ke yo opusa ndelo ya mabele ya moninga na yo nsima. Lolenge moko yo ekolo Nzambe alingisi te ke odeplace ozongisa ndelo ya ekolo mususu kuna nsima. Non, eza mokano ya Nzambe te. Josué ne bana Israël banégociaki na bato bazalaki kovanda na mabele na bango te. Basinyaki mpe traité ya paix na bango te. Ezalaki nde bitumba. Tango nini Nzambe mokili a livré bikolo bina na maboko na bana Israël. Ezali tango bana Israël batosi monoko ya Nzambe. Po Nzambe yebisi mboka na mabele o na pesi bino tango bazoki monoko batosi monoko ya Nzambe bazui action po bakena ko s'approprier na mabele Nzambe apesi bango ne Nzambe a combattre po na bango ne Nzambe apesi ba a livrer bango na maboko na bango ba ennemi na bango. Soki yo oyebi ke mabele oyo za nango za Nzambe apesi yo et que moto mususu azolinga azo yango to azu yango yo oyebi déjà ke liloba Nzambe lobi elingisami te ke moto mususu azongisa ndelo ya moto mususu kuna ya mabele ya moto mususu kuna sima. Yo oyebi yango tango ozwi action au défendre accomplir mokano ya Nzambe nde Nzambe akozala na yo nde Nzambe akotraite banguna bayo to moto aokipe abele na yo ndenge asalaki mpona bana Israël mpo Nzambe achangeaka te bato nde bachangeaka. Alors yo so olingi ke yo s'approprie na mabele mayo héritage oyo Nzambe apesi yo yo esengeli ozwa action eyenge bene na liloba ya Nzambe po ete s'approprie na mabele oyo Nzambe apesi yo. Par exemple mabele ya RDC ezali mabele oyo Nzambe apesi yo na liye na yo mobimba bozali na héritage mosusu te esengeli boprotege yango po ete moto azozongisa ndelo ya mabele no nsima azali kosala mokano ya Nzambe ya solo te azosala mokano ya zabulu. Alors yo tango yo ozwi action ke osala mokano ya Nzambe akosaproprie na mabele mayo oyo Nzambe apesi yo na héritage na yo oyo apesi yo ni Nzambe akozala na yo Nzambe akobunda mpo na yo Nzambe akolivre ba ennemi na yo na maboko mayo. Mais il faut zwa action kovanda te po ete Nzambe akokita te po abunda mpo na yo. Mais yo tango yo ozwi action po s'approprier mabele mayo ni Nzambe akozala na yo akobénir yo akoprotege yo akolivre ba ennemi na yo na maboko mayo. Nzambe mokili apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso
Yesu Kristo.